Ce qui fallait les lois à qui lumière à musique tout le monde topé maté heureusement lois à ténèbres botala bino ko bizaleli na bango botala ba jael shuba mani ki ba même bango na poto mais bango ba ko finga bango maluba salité o papa na mwana ba ko fanda jamais ba yoka bazo bimisa ba salité na monoko tozo yoka na mawa mais jamais ba to faire même bango na poto o mono ba to bazo finga ba bazo to ba mama bazo to ba papa ba olubela ngote mais yoka bato oyo nana mutakala leki mutakala no manike wana mutakala ya ilongi mabe mutakala loko akoni nana mutakala ya kanotala lidesu munene so retala ba film OK nana mutakala ya lidesu élargi lidesu yo bano boto mano mutakabelo lopangu te kade no sa live na je appelle vidéo nani lelo mbele blaze na kati bino appelle na bini international a benginga sko ngana bino to ya poto nga mutu mutakala na na mutaka den abona bénéficiaire na kopo ya black na l'équipe bino tout na bénéficier na ya internet na voiture na bénéficier na ba relation fali a meminga poto likolo na ngolelo mbele blaze international akabela nga parcelle na sina komi poto mutakela ko signer grand frère na nga bofi bosangi taka ne na zo bénéfice na ya na wumela te na e poto est-ce que et ça la bino vertige te fimo ba yé Asena bino même pas 6 mois, même pas une année, ba memie poto. Na komi poto 1 mois après, le lombe la gagné procès ma pangu na nyonso na ntele. J'ai tinda mutu, ba katelinga nga na zumikanda na fandi. Na zana bénéfice na kopo ko le kabino musika. Wana mobala kabelo ata terrain incarté mais nga joueur le quoi le lombe le blaze. L'international jogo akoya kate, akabela nga terrain. Moutou le roi l'elombe le blaze international jogo akabelo terrain la kenaka lubumbashi masanga mano mangwanda yebi venanga trésor pour tout tour et gaga akabelo lar venanga Kim Salumo akabelo lar none na zabo so bina sur le pont na lubumbashi na za terrain na lubumbashi no zwa héritier watana ba utoka ba mission ba terrain héritier wata utoka ba mission na sambatin papouge mon ka ba tuteko bombelele kinao nga petere ah n'importe quoi n'insista akokate héritier watanabe ya kuma ko na TVT akabela ba mission na ka apesa mission pour na likinkole na bite aiza profiter pêche Rodrigo na profiter ya za muluba ya ka ba pamba na rappeler na téléphone bi o ka ba pongbolé kinao ah na chota bangulu yemo ko ebisina soko sona ko katelo somba ta 3 ngulu chakasi ya bule ngulu ngana obule ko changulu te mais ya sanga somba ta 3 ngulu kasocha ngana otake wata yo pesa nanu kaka ngulu wana après mais yo pesa ngana kaka terrain nanu ngaka terrain ngana ko kufela ka ba terrain nga terrain nanu kaka etokotala ngo sima makaba bangulu babilanga mais yo pesa nga katela nga kaka ko to pesa ba musicien Pêche Rodrigo na profiter en occasion tout moi te na pas fallu na profiter ba mona ya poto donc na lekio étoile yango bobundi sanga anytime no beto makama mukanda na ngati nga muta longoli sanga piercing na nga ya sexe za ya Willy Musheni asilika tant ba video bimi aloba nga eloko ano tie pesa ka cancer kende ba fongolo ngo sikoyo tant ba video bimi abenga téléphone yoko sa makambo na ndeni kende ba longola ngo pesa ka cancer e pesa ka cancer eloko nyonso se eloko ko salati kende ko longola ngo biloko ane pesa ka cancer otobola libumu otoboli zelo osana ba tatouage siko kuna na se piercing ani piercing ya nini kuna na se okesela ngo nini kindumba kaka to nini na muto a persa ki yomo conscience ne ko sa te ke mbako perso na l'idée souté kende ko longola ngo tout de suite et pesa ka cancer ya Willy Musheni muta benga nga téléphone ana na Dubai a fasha mabe babiloko musu eza omoni mais ezate ke yo fo salango donc le quoi yo mona kango il faut kaka yo po salango tu as des tatouages on accepte tu as des piercings na mutolo na zolo on accepte otobola matoy on accepte siko na seku na ye ko lukani na li pepuli yango na li desu oke ko percele ni muta longoli sangango ya wiji mbongo ye na kei place bachanga deda mino na longoli ona na posa bachanga ba argent place bachanga ba mino na kei kuna ba fongoli ba longoli nga
donc nana mutakala oyo imposaka. Ok? Nana mutakala oyo ba konji na bino baleka kona ba tapi ba wow na Kishasa ba ko luka na poto. Ba konji na bino ba ya wow kaka mutakala oyo ko fongola munoko ba la télévision. Ba konji na bino ba tambola wow na ba panzana mukonza ba ya na poto petit wana. Lidesu wana petit wana lidesu wana. Ok? Nasko mutaba principe moi. Kaka mutakala no yako koloba mutakala ki pepuli wala mutabi valeur nango eza ba luba yo manike wana mutakala ya kitoko obota na ba illettré oza 4 fois veuve faut kaka soni pour la sur internet na âge no mama kokoboy ozo na makambo luka ka mukanda na âge no mama kokoboy ozo luka no balalo yo na mutakala ya kitoko 4 fois veuve batu ba boti sanga bana illettré zati nga bota na mibali te na bota na mutu nga so na mutu te na za na intérêt au boto lo mwana te na bota na mutu na tête tout comme na ko zala te mobali mo bo atika la papa. Musique congolaise le Sili Valère pour na Fali aza ténèbres ya musique congolaise fira aza lumière ya musique congolaise le prévané ke botala bato Fali même ba en Europe ba finga toujours tilelo bato pour rien. Mais bateau faire qui n'en a pas moto bateau ou bah j'arrive pas faire bah qui m'en a poto jamais bah finga. Charlie presse à finga faire comme à finga fali comme il se doit. À tourner maintenant qu'on finga faire comme il se doit. Mais les lois y en a fallu bah kutani bah yambani et pas bah bango bateau konda. Si réellement fallait à moto à s'attacher à bateau à stabilité, est-ce que bah tia Charlie presse n'a fallu à l'ingaba kutana jamais. Ils a association bango bah sala pour na ko détruire bah artiste belé na Congo. Yango fali objectif neza à détruire musicalement parlant, familièrement parlant, mais aussi parce qu'on a déjà compris, on va défendre Ferregola jusqu'à nos derniers jours. Ferregola aza lumière ya musique congolaise, fali aza ténèbres molili ya musique congolaise. Prévané que soko bandi kaka kubo ya ferre aux visibilité. Mais ce que boy fali nengeni na réseaux sociaux okozwa visibilité te ata osali promotion fali nengeni okozwa visibilité te banda kaka koboya fere to banda ko sala fere la promotion okozwa visibilité. Charlie Prince a finga fali niveau akosakana te mais lelo to moni ye kuna na bamakambo bato ekonda fali na Charlie Prince baki ko yambana bon moni siko degré tant to ba bino kino fali a construire carré le kola mensonge a créé un pire du mal pour détruire la carrière d'artiste, notamment faire rigoler les artistes moussous. Parce que faire rigoler la lumière, la raison pour laquelle il faut attaquer la lumière, diminuer la lumière pour avoir place. Mais besoin diminuer moto, motongo alo baranité, aller rappeler internet c'est à répondre bino. Ils a biso ba oyo, tout zaka tout le belakaine tout ba non, mais pratique besoin pratiquer, ils ont honoré binote, bino bobi besoin ba international. Parler des choses ya ba international. Bossa la comparaison ba Gims, bossa la comparaison ba Dadju, ba NASA, ba nani, ba Davido, ba Diamond, ba onde baza bato bossa la ba comparaison na bango. Ferregola za local. Beaucoup ça la jamais comparaison en local na bino international. Et ko simbaka jamais ça peut se passer parce que Ferregola local bino besoin international. Et ko lekate il faut mettre masolo la bino international mais bino ce que vous avez international vous ya kaka makambusu vous salvez l'international ou on biso ba local to kokate mais ça ne se passe pas comme ça vous se comparer entre bino kuna au Michel Album ça fait déjà 2 mois yango tout le monde disque de résultat na snap na yo parce que vous êtes international tout le monde connaît l'international parce que un artiste international sera Michel Album une semaine avec comme disque d'or mais yo déjà 2 mois yango disque d'or résulté. Mais bien bozoya kaka chaque jour les insultes, dénigrement, makamunyo sur salité dans autres affaires. Yango to tuno rabino fere asala bino nini to azala nyongoya nani afutate oyo aza redevable nango lelo to monité. Redevabilité en fait azala nango vis-à-vis na bino bolo bakasi bato bayeba so eza nyongo afuta to futa to biso ba fanatique na to 500 mbongo to futa mais to comprendre rabino te. Bozana ba album, bozana ba concert, bozana ba événement. Faites la promotion de ça. Mais bien de promotion, bien combo à faire.
c'est-à-dire faire la lumière bino bato afali boza ba ténèbre faire egola aza lumière ya musique congolaise fali pour pas ténèbre ya musique congolaise ngande mutan lobi yango parce que ba preuve tangible ezali faire abisi bino teke kobeta Stade de France mais bino moko ba warrior ba communicateur ya fali bobeti Stade de France au lieu bosala yango promotion bino bokomo ba ono faire kobeta yango te ono se faire bien ko corriger ainsi de suite faire abisi bino wapi faire bisi communiquer bien kobeta Stade de France nil part ailleurs tout monde bon leki su bino ba plateau de télévision na bino non le quoi concert ezana Londres te donc bamboka eza na Londres te bato bakini komisekisa na concert ya Ferré mais Ferré gola n'est pas n'importe qui dans la musique congolaise so boyebi histoire ya moto te to so boza na posa batala bino mpona kofinga Ferré c'est bien mais boyebaki oyo bozolo na lelo bokobuka yango lobi mais sur le plan à terme orchestration contenu musical quel contenu musical fallait apesaka bato contenu nini musique nini fallait abetaka ba concert tomonaka ba playback awa ina Kinshasa awa azaki na 3 data beta abetika so mibale ngo abeti ba concert gratuit bato bakoko kutonda te ba space za vide na kati ba espace wana ba salle wana betaki na ba stade wana betaki stade ya ofele porte ofele na balabala bato batondi te bato bazeli na centre culturel ayete parce qu'il savait que akosala so piaka akwa koyemba te azala mungongo oyeba 2 jours te 3 jours te azala mungongo oyeba 2 concert double date te mais c'est que bino bolingi boya bo continuer ko diminuer sous Ferré donc biso tout le monde qui fait la lumière raison pour laquelle vous s'attachez na kombo à Ferré pour beaucoup ma quelque part le quoi montre bien za ténèbres bozo koka na bino ko s'exploser derrière yité yang bozo koka ko supporter réciter la vérité parce que faire la lumière il suffit ka ko bandi ko finga Ferré comme likolo